Comédien à Willio. Banda Samedia Kindaki. Moi si na iti lelo. Nana moni ete. Nana moni ete. Nana moni ete. Moi na batu. Il y a 20 ans. Âge il y a 20 ans. Nazem il y a 6 mois. Bakati le bakati. Ya kufagana kama kuna mutema. Kama mwana mwa 23 ans. Okukoti. Wana okukoti. Okukoti. Papa na okukolo bate. Mabomio. Mon Dieu, c'est pour la réalité. La réalité, la personne de notre voilà, vous papa, ça n'est le corps battu. Attends ton lobby, à bisou d'attaquer. Moi, non. Non, vous qui vous cassez. Ah, voilà, il y a la maille. Il est 14h. 13h, tu vois, on a matonné hier pour les musique. Beaucoup maté. Beaucoup maté. Abi. Tokende tokutana bango ata na nzela ebongo tobaluka abimi nga nazalaki kolala kei ayezonga lisusu omambongo yango oyo ayesula moki omela sekre alobi tiaka wananga nalali ela kei nalali lamuki na vai libanda 17h namona mombali mo bakendaki na ye balataki ndenge moko akoti azotala nga lilongi azoloba te apusa liboso atuni bana we mama babi mama aza te akoti na ndako Leli waitasi wekiti mbala boko tuna nini ye inazila mawilo akufi ngoba misusu baye balobi te akufi te abukani nde babemi ye 51 Yana banda samedi chile la moniete Mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo. Il est 14h. 13h, tu vois, on a matonné hier pour les musique. Beaucoup maté. Beaucoup maté. Abi. Tokende tokutana bango ata na nzela ebongo tobaluka abimi nga nazalaki kolala kei ayezonga lisusu omambongo yango oyo ayesula moki omela sekre alobi tiaka wananga nalali ela kei nalali lamuki na vai libanda 17h namona mombali mo bakendaki na ye balataki ndenge moko akoti azotala nga lilongi azoloba te
apusa liboso atuni bana we mama babi mama zate akotina ndako abi babi mama zate Leli waitension ekitimba la boko tuna nini ye inazila mawili wakufi ba misusu baye balobi te akufi te abukani nde babemi ye 51 Nana banda samedi ti lelo na moniete ba jeune couple bozalaka ba responsable awilo akufi atiki biso molimo na ye epema na kimia. Mais c'est un homme, il était na ba geste oyo asali ya suka irresponsable. Akomi irresponsable aza na mwasi na mokumba ya 6 mois. Mais na monoko na ye lokuta. Lokuta musala oyo aye moko oyo ezolesa ye. Oyo ezofuta ye. Babengi ye ya kotourne tableau boy. Batournaki pe ya liboso. Mandimi akosela malade, les faux malades. Donc, ezalaki papa azokima musala na ye moko akoseli malade. Ndenge bana bakoselaka malade wakende klasi te. Toi lobi na messier nazoka nzoto bien te. Poisala école buissonnaire. Mais baza, ba jeune, ba adolescent, bana. Comédien awilo, ye akomaki susu mwana te. Mukolo. En plus, azali en couple. Azana responsabilité. Donc, ezali devoir na ye. Obligation na ye. A gérer couple na ye, famille na ye. Petite famille oazo sala. Ata vandaka pa ba parent. Toi vandaka na ba parent. Boyoki malamu. Atali mama olamuki bien wana mwasi na ye. Atikeli quelque chose mais là secret. Moi ça zemi, moi ça courage, moi secret. 33 litres, pas de problème. Mais mobali, baninga babengie lisusu. Alobi te nazoka ga nzoto bien telelo. Wana salati nini? Polo. Akende yamba nani? Wata. Wata azosala musala na ye. Wata musala ni azokima ngote. Wata azo prepare ya ye musala. Mais tata oyo waninga koma papa azana madame na kati ya ndako atikeli ye secret. Akei bisika bakofuta ye eloko te mbongo ya te. Eza pona nini? Ko garder ba relation. Soka lobi na ba relation naza na musala mabe. Ba relation bakoloba nini? Maloba o bakoloba. Yango wana nde ekosimbe na vie. Ba relation azalaki na bango mokolo wana. Nani alobi bakozala kaka na ye. Ayebi tina baza na ye. Ayebi tina baponaki ye. Ayebi tina basengaki ye. Foko kende kaka kuna koyamba wata. Edinga kofute nini? Oyo ayebaki. Po biso tomoni oyo efuti ye. Liwa. Atike mwana 20 ans cœur brisé.
mwana na kati ya libongo 6 mois akobima akobenga mama nsima nango ntango akotala akoobserve baninga ne babebe kaka na 2 ans babengaka na papa. Alors place wana mokola liboso akoprononce papa nayebi te mwana mwasi oyo soki akokanisa nini. Ntango mwana na 2 ans akobenga papa, soki voisin, soki noko na ye, soki nani, awilo abrise motema ya ndeko mwasi. Mwana 20 ans oyo abandi vi na ye ayebika kobota mwana liboso na wilo, ya mibale na wilo, ya misato na wilo, na 20 ans aboti moko, na 22 ans ya mibale, na 24 ans ya misato, na 26 ans ya mine, na 28 ans ya mitano. Akangi mabota na ye akomi mama de 5 enfants avant 30 ans. Abandi kosalela nzoto na ye ezonga bolenge. Na tango wana bana ebele, basi ebele ya 30 ans nano babali te, nano baboti te, pe bazoluka mobali ya bien oyoyo aza stable akokipe ye na famille na ye. Me ye na wilo na tango wana soki pe bapambwami lisusu bakomi na ndako na bango bafutelaka bana bakendeke kelasi. Mère de 5 enfants, jeune. Nzoto ezozonga parce que na 30 ans nzoto ekozonga automatique même abota 5 bana. Ba hormone ezosala ya kosakana te. Biloko nzoto ezosala ezotonga nzoto yango moko. Awilo na mopanzi fier aza na famille. Mais tala lokuta qui est irresponsabilité. Ah oui, awilo irresponsable. Akufi irresponsable. Na minute mingi bazawana ebele bazabongo. Bazabongo. Okomona musala na ye toli kambu boye. Obie aza commissionnaire. Balobi na itala. Mutomoka ye wana azolinga soma ndako yo na Gombe. Auti wa poto ateki diama wana ba question azotuna. Balobi te avandaka na Kisenzu. Ah. Muta Kisenzu alinga soma lupango na Gombe. Oliboma. Ah, na bodie na ngate, bodie na bido. Benga nani oyo? Ba irresponsable ya bongo baze ebele. Ebele, ebele. Na ndenge ya kosakana te. Orke mbongo elobaka te. Elobaka te. Nga un jour na ye. Na ote poto. Na Luanda. Siko ndenge zala kaka ozonga poto. Moto moko azoya poto sika. Bokende na ye ya kozonga ne Angola. Bayi na mutango. En tout cas, tango na moni mutango. Natali a. Oyoyo. Problème lisusu. Ya substance azangi substance. Natuni avandaka api ba explique nga. Anteta kotango vandaka eza penza mobulu. Likolo nango avandaka susu nandaka manzanza. En tout cas, na yebaki ke substance fona simbise na linga te. Na boyi nanga kotuna ba question musu na vandi calme. Mais ba comprendre, balobi nanga côté substance kotongisa na ote azana $67,000 na poche.
Vous comprendre? Azalaki na mbongo. Eleki ndakune na lupango. Na mapango ya voisin. N'époque wana. 67 000 $. Elle est belle ya kosakala te. En tout cas, ngala salaki na kamwa ki me concentré na boy ko ganga. Tangwa ke batu o balaki pembeni balobi ah. En tout cas, mbongo penza elobaka te. Biso tozo luka mbongo mikili kaka mutu azo tambola na 67. Ah oui, c'est ça la réalité ya vie. C'est koko mona muta sabote mutu poka ninga somba lupango na Gombe avandaka na Kisenzo. Ba irresponsable lokola Awilo. Awilo. Nazolo ba Awilo Longomba te po Awilo Longomba. Aza responsable banda zwa vi na ye ame abebisa musala na ete abeta ba ple ya ba ple awa na Autriche. Tout d'abord ce qu'on est Autriche awa na Tchécoslovaquie na Hongrie kolukano musicien musoso te aya kosala concurrence na Awilo. Awilo akokotondisa estade d'Autriche etondi pe plein abeti pe vendredi na samedi. Tout d'abord ba kontane basala kangaka na ba Western Union na ba mindele. Mais Awilo oyo azwi kombo ya Awilo Longomba. Irresponsable, akufi irresponsable. Na kanja bisiko za ozokanga ozana noa. Karanjo na nikokite. Okufi irresponsable. Ah oui. Ah oui. Tala nengo tiki mwana batu. Il y a 20 ans. Na mwana na kati ya libumu. O tiki bango na secret. Bamela kaka secret. Nzoka. Secret wana. Sukali wana. Ogosili sango. Ogotika bango bololo. Banda samedi tilelo. Nana moni yote. Akomono susu ndenge nini. Akomone lo wapi. Akomono ndenge nini. Kaka na foto. Awilo. Molimo na yo epema na kimia. Epema na kimia. Irresponsable. À 14h. 13h tu vois le mama tongeti aéroport ils ont musika. Beaucoup maté. Beaucoup maté. Abi. Tokende tokutana bangata na nzela. Et bon to baluka. Abimi ngaza ki olala. Okay. Aizo ngasufu. Mambo yangu yoesi le mki umesikre. Alo bitaka wana lali. Ela kei na lala la mki. Ina vai banda. 17h. Amona momba mo bakenda kina e balate kindinge mako. Akoti azotala ngani longi. Azolo bate. Apusa liboso. Atuni bana, ouais mama. Baby mama zate. Akoti na ndaku. Abi bana zate. Mama zate. Leli. Wai tanswe kitimba abako. Tuna nini? Ya ina zama wilo kufi. Oba misusu bae balobite ya kufite. Abuka ninde babemi 51. Sana banda samti chile la moniete. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengia Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandinyoso, ya Elengia Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.